Ika twakubika no moko twavana ngudise tokya mbote mukumbwa se ye mwana tata mwana velela mukumbwa se ye mwana ye tata mwana velela bamama lulendele kulovwara musola kwa se ye mwana ye tata mwana velela tulweki kukikada kya ntsuka indangu itutelemesanga tata nzambi butuvovangavo tata Simoni Kimbangu inzambi mpeve ya nlongo babingi munza yentima kwedita ekumakadi bazaidi vobeto sumutu natanga kadi nzambi kalendi kala muntu ko esungula nzambi kalendi vuata nitu ya ndombe ko kansi betu tubankwa nsambu ekumakadi chilulu za mfumo tu Yesu Kristo vosadisika kwenda kutulombela imwanda ludi zizilungana na mubeto tuka le 12 septembre 1887 tata Simoni Kimbangu wa mwanda velela nzambi ulemba nensatambula ukundanga yeto buka kadila ibukana tata manampe kadila kadi yandi nzambi tulombele kwa sedeto tata mwanda velela ututela mana beto bana tokuvana kyambote faki
na tata nzambi kiambote munkumbwa se ye mwana tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela tulendele kutufwanda sedi to wanzambi to tata mwanda velela weto bana bakutukulombela bakafulu watusikikisa Tusamba entsamu za mfumu wetu Yesu Kristo yezola kwa nzambi wa seditu yeundwa dia mwanda velela bika kalanga yeto tuko kwa yelengu seye mwane mwanda velela amen. Na kumbwa tata mwana pe tata molimo santo tolandaki mateyi na biso tata selo mutateyi biso tolandaki mateyi na ye na banzembo bayuda ake na bibeko mikanda na ye asuka toyoki tobomba tosalela mpona mokolo wana tobika tobengami bana mapamboli yango papa mfuma longo aza koloba na biso te towelela liboso bokonzi ya likolo oyo etikali ye moko tata nzambe akopesa biso bobangi ya tata nzambe ezali ebandela ya mayele tozolaki bato te lelo tokomi bato mutu mwindo sikawa toza na Yerusalemu ya sika
batata bazali kotika biso bazoloba ete botonga Yelusalemi po bapasi na biso esila batikelaki biso makambo misato bolingo mibeko mpe misala ndenge toza komipesa na misala nde malamu babele ya kala ekweyaka sika oyo toza kotunga babele ya sika tomipesa mpona botongi eyebani ke Yelusalemi ya sika ekosangisa mabota nyonso ya mokili. Alors soki totongi te ezali pasi na biso totali mpe na 21 papa kimbango atunamaka yo oza na mbongo ya kotonga lingomba me balobi mbongo na nga bato yango nde tosalaka programme tongo pokwa tinsani ezangaka te kula yenga tinsani ezangaka te na bafete tinsani ezangaka te tozwaka mbongo epai mosusu te yango landa oyo bazwa koloba to yango ekolongisa biso tokomi na ntango ya suka bilembo ezali komonana yango tolobaka loba ya kala nde olobi mpe ya sika bapapa bayebisaki biso makambo ebele oyo eza kolakisa ke tokomi na ntango mosusu bizaleli ya moto na moto ezali komonana ezali koyebana ya mabe totika ya malamu esala kati na biso ntango mosusu toza koloba boye biso toza susu na makambo ya koloba te me bato oyo baza koya nde baza na makambo ya koloba po bayebi lingomba oyo ya tata Simon Kimbangu oyo makambo alobaka na Mbanza Nsanda oyo makambo alobaki na Nkamba ntango azalaki awa na 2 mois avant akangama na Mbanza Nsanda 3 mois awa 2 mois ti bipai nyonso aza kokende azalaki kote ya mpe koloba makambo yango ezomonana ezosalama ntango oyo mingi mpe tobungisi bilembo mingi mpe toza na bilembo na biso tokotaka na makambo ya pamba pamba te soki tozali kokota makambo ya pamba pamba bilembo na biso ekobunga ntango ya suka yango mokili eningani yango tozoteya mikolo nyonso programme monene toza nango ya koyamba bapaya ya kosangisa bato nyonso kopanza te me kosangisa soki ozali kopanza bandimi ya tata Simon Kimbangu okotunama komona pasi kasi soki osangisaka nde likambo wana nde elingami na tata Nzambe lelo yo tolobi yo ozali mondimi soki ntango ekoki toliaka nzoto ya Nkolo Yesu komela mpe makila na ye
Yabiso ezalaka le 6 avril, le 25 mai, le 12 octobre. Programme ezali te topanza ngo mokili mobimba. Mais tozalaka mobangi. Mpona nini ya biso ekotaka biloko mosusu te. Tomelaka oyo biso moko tolonaka oyo ezali na biso en Afrique mpe mai ya nkamba. Bato bayekolaka ngo mpo ntina ezali. Soki osali ndenge tosalaka na nkamba te tobebisi. Molimo ekokima. Yango tolobaka ke fo bato bayaka koyekola awa ndenge tosalaki ya Brazzaville. Le 12 awa tokomela na biso bandeko ya Brazza ntango bakozonga basali programme ya bango mpe bakomela. Na Kinshasa mpe bakomela na bango papa atikaki programme wana. Yango tozosala tout mpona Angola. Baprogramme nyonso toza nango tosilisa yango kuna soki bamibateli bavandi kimia bonzambe ekoti makasi tokopesa mpe nzela. Ndenge batata balobaki ete les 3 Congo eza na programme. Me babebisi mpe bazali kaka. Mateya mabe ezokontinue partout. Kasi totosa oyo elingi tata Nzambe ya mabe totika yango. Banzela soki efungwami makambo nyonso ekomi bien. Oyo elekaka na nkamba ekobanda koleka partout. Kasuki désordre ezali kaka. Moi topesa nzela ezali te. Kolo Yesu mikolo na ya suka alingi akufa ndi avansaka bayekoli basukili bango makolo bale ensemble kuna nde bayebelaki ke Satan azali. Yuda nde atekaki Kolo Yesu. Bazalaka 70 batikalaka 12. Joseph pepo apesaka place Kolo Yesu akunda matango asengaki na Pilate ye mpe azalaka moyekoli. Nicodème pharisien me azalaki kokutana na Nkolo Yesu. Na butu ake kosola na Nkolo Yesu. Mpona kokota bokonzi ya likolo tokosala ndenge nini? Nkolo alobi mbotama ya mibale. Esika wana alobaki nazonga na libuma mama te. Changer bizaleli. Na liwa ya Nkolo Yesu na Joseph oyo basalaki ye mpe abikaki Nicodème. Biso mpe toza ebele tokima kasi soki oyo otubeli okobika. Tata moko mpe azalaki responsable na ntango ya papa Simon Kimbangu. Mais lokola bamindele bazalaki kodéranger ye baprotestant bamemi ye bazwi foto ya papa Kimbangu baniatisi ye mpe aniati ye na kolanda ye te no tiki. Mais suka na ye amoni ke pacte oyo asalaki eza mabe azongaki na Lingomba bapapa bayambiki ye aumbelaki pete aye kokufa na ye si abikaki. Soki toza koloba makambo ndenge wana koyeba ete
biso totikali tozala mayele bilembo ezali komonana nzambe akosala likambo depuis asala mokili nane emonana te na banzembo tozoyokango koyemba tozoyi koyemba me soki totali ndenge bato baza kotambola eza so malamu te mpo na nini tokomi na ntango ya suka batela kondima na yo banani bakowumela na mokili oyo batosaka likambo ya tata nzambe bandimaka likambo ya tata nzambe ata okufi oyebi ke okozonga sata mpe na ntango wana kokangama mbila mai ya miso kozala susu te kolela mpe kozala susu te mawa mpe kozala susu te obiki mila kosepela na kosepela kasi soki bazoyokela yo sango na mabe pasi kozala na ntango wana oloni nguba ya malamu ekobota oloni nguba ya ekufa nango ya mabe ekelibela kote nini okozala ndenge oza nano bomoi oponi nzela nini ya libela to ya mabe tosa nzambe na yo omipesa na misala ya tata nzambe na makambo misato batikela biso bolingo mibeko mpe misala ngai sikoyo na bamama natindaki bato de peshe etikali moke ekoma mikolo ya kotanga bamama majoute fo ezala ebele po ntango wana babanda kosala babanda koloba teke majoute esili bamindele wana baza koya na programe na bango oyo nyonso bakoloba oyo nyonso babanda kosenga bamama tomipesa na mosala wana kote mpe batata bato na bino programe bobongisa ngo oyo bazosala programe wana baza na nzela batata osisima na makambo te ya kosala ke mbongo oyo eza kolukama mpona kosomba bato wana na biso awa na Afrika na Europe tobongisa mbongo oyo mpe tozala na Afrika bamindele wana misato baza koya ya batata po ete bokosolola na nsima nde batikali kozwa mbongo ya awa bake nango na oyo ekozala kuna na Europe basangisi yango baverse mbongo nde bato ekoya bino batata tozotalela bino bamama deja kutu si elingi okoma nango kasi tosengi bango majoute mpona démarrer kosala misala ya peshe mpo banda kosala nakanisa nde likambo wana toza na retard mpona bakarte ya mondimi lokola toza na retard mpona bakarte esalami ekomi prêt bapaster bosala programme ya bien tobengi ye mokonzi oyo atalaka imprimerie aya koexplike biso makambo oyo etikali po to banda kosomba bakarte wana tofongola matoi toyoka biso nyonso likambo tozalaki kozala ekomi prêt okombo ya tata ya mwana mpe tata molimo mosantu papa Simon Kimbangu Kiangani tata molimo mosantu nzambe na biso tata mokonzi ya bule topesi yo merci mingi na ndenge opesi biso bana na yo
basali na yo ya imprimerie kimbangiste maloba na tina ya koéclairer na mosala oyo mission ya monene opesaki biso mpona baimprime na Lingomba mpona bakarte ya mondimi ndenge papa auti koloba na biso tobandaki kolandela baprogramme mingi tokomona badifférence ekozala na kati ya carte wana par rapport ya bakarte ya kala donc badifférence wana yango wana nde esali tozwa mpe mwa temps pour que document officiel Lingomba kokako nde na yango biso na imprimerie kimbangiste tozali déjà prêt pour tobanda kolivrer bakarte na lotomo ya tata mokonzi abule tata mokonzi abule papa Simon Kimbangu Kiangani ye nde akopesa coup d'envoi soki papa azwi carte bongo biso ndi na mokili mbape tobandi kozwa carte yango mpona ordre ezala ndenge tozwaki ba instruction na ba directive toujours epai ya tata mokonzi abule esengeli na biso batata pasteur tomema ya liboso Kimbangi oyo tozo kosala ezali rappel tokomema nano Kimbangi mpona bosombi carte tokoya na Kimbangi oyo ekowuta na bantité na biso respective après Kimbangi tokomema lisusu registre yango oyo tosombaki yango tokomema soki tomemi registre tokomema mpe lisusu na bacarnet ya achat ya bafiche donc bachef de cellule bokoremettre bacarnet epai ya bapapa pasteur mondimi oyo asombi fiche te moyen mpe asomba carte ezali te fiche ezokosunga biso mpona kosala identification po système oyo tosali ya sika ezali informatisé okoki kaka kosomba carte ya pamba te esengeli osomba nano fiche na kati ya fiche badone ezali kuna ebele bainformation wana yango wana toza na yango posa po ekokota na serveur central ekozala awa na nkamba nde ekoyeba kokontrole baparoisse na biso nyonso bisika tokotia baantenne na badifférentes paroisses na yango bafiche wana esengeli na biso nyonso tosomba fiche oyo mondimi na masombi fiche te asomba fiche pour que baidentifie na fiche wana afin que bainformation na ye ekota na kati ya base de données na application oyo tosali ya sika ekozala loger na baordinateur na baparoisse na biso nde toutaka kosalisa séminaire de formation na Kinshasa tozalaki na bainformaticien bapapa pasteur komino batindelaki biso bainformaticien nde topesaki bango formation kasi lokola tozwaki susu badirective mosusu tokolandela susu kopesa bango lisusu formation mosusu bayeba ndenge tokosalela par rapport ya badirective tozwaki epai ya tata mokonzi abule nde na suka oyo tokoya nango lisusu ezali liste ya versement ya bandimi ndenge basombeli bakarte tobandeli lisusu mpona bapapa pasteur mpona kosomba carte esengeli na biso koya nano na Kimbangi après Kimbangi registre na bino ya paroisse ezala après registre bacarnet de reçu oyo eza na bapreuve de paiement ya bandimi oyo basombaki bafiche bazali identifié nde après bacarnet de reçu tozali na baliste ya versement oyo bandimi basombeli bakarte nde yango wana préoccupation ezalaki na bapapa pasteur na mokili mobimba tozobengama mpona kotuna biso information officielle yango wana na ndenge tozwi badirective epai ya tata mokonzi abule mpe toprofite na occasion oyo epesameli biso epai ya tata mokonzi abule papa Simon Kimbangu Kiangani na koremettre officiellement carte ya la grande chorale des dirigeants ndenge ezalaki na ordre ya papa ete bandimi nyonso tozala na bakarte na biso ya mondimi mpe tozala na bakarte ya bamouvement na biso baservice etc nde na yango ijiki tobandaki deja topesaki carte epai ya tata mokonzi abule na fiche aye moko alakisaki biso yango officiellement
yango lelo toye kozonga pe to profiter na occasion wana to remettre les sous officiellement carte ya chorale des dirigeants pe na fiche ezali pona ko identifier choriste nyonso soki ba identifier na fiche nde bongo bakotia sikoyo ba information mususu o ezali na fiche bakotia na carte yango wana toye ko remettre officiellement et pas na tata mokonzi ya bule papa Simoki Mbango kianga ni mokonzi ya Lingomba nde topesi pe merci mingi na bandimi na mokili mobima na ndenge opération eleki malamu jusque là tosalela kaka ndenge wana oyo biso pe tosili kotindamela epai ya tata mokonzi ya bule po ke na suka tozwa résultat ya malamu tosilisi okombo ya tata mwana pe tata molimo mosanto amen. Ndenge balobi na biso bafiche na yango oyo tolakisi bino ya chorale des dirigeants oyo nde bakarte na bango chorale des dirigeants tokomona lokola ke carte eloko ya pamba carte ya mondimi eya loko ya pamba te ndenge toza bomoi kamba yango oyo banzela ezali ebele kota na yo ndenge olingi oyo nake kanki pako nzela eza na oke na kanki pako oyo nake ngombe nsuka ndenge moko oyo nake na weno nzela partout banzela ezali kamfuma kasi soki okufi nzela eza kaka moko okomona kamfuma te kipako te ngombe kitsuka te weno te kamfuma te nzela ezali te soki okufi kaka moko ya premier poste sika oyo bakotuna yo carte na yo wapi carte mpe okomema te kasi oyo nyonso tosalaka nzambe ayebi yango tozalaka ya kobongama ntango nyonso ndenge Lingomba asengaka donc elakisi ke tonéglige maka makambo ya bakarte te kuna batunaka yango kuna mpe ava okota soki ofutaka njongo ekozala na yo te me ofuti te okufi kuna mpoka bakotuna yo bayebi ke ofutaki te programme wana ezali nécessaire na biso bandimi bomoi ozali nkamba okota na yo kasi soki okufi ekomi pasi mpona lelo mateyi oyo topesani